Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kolanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na esengo mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na kopresente bino ba émission oyo bomesana kozela mokolo na mokolo mpona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli bango. Ozali lokosu nazwi responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com mpona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te. Ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo mpo ete mboka na biso ekende liboso mpo ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala mpo ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso mpo ete ezali esengo mingi mpona kotambusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Bandeko babolingo mbote na bino bayebomesana kolanda émission na biso ya www.zoomel1000.com. Bandeko babolingo lelo tozali na basango oyo tobombeli bino oyo bomesana kozela mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini? Lelo tozali na basango oyo tokolobela bino oyo etali biso ba diaspora congolaise na makambo oyo tozali komona awa na bapoto pe ba makambo oyo ba opposant congolais bazali komemela biso awa. Lelo tokoyebisa bino basango oyo ya minene etali opposant congolais moko na kombo ya Monsieur Moka azali révérend pasteur na banzi ete bato mingi bayebi ye oyo akendeki kuna na Londres mpona kosala réunion na ye pe akutanaki na makambo oyo ete bakombata mosusu bamenasaki ye pe biloko na ye mosusu ya nécessaire ebungaki mbongo portable bamakambo ndenge na ndenge. Lelo tokomeka nano tolobela mwa lisolo moke na oyo etali ye moko bomoto ya Monsieur Moka oyo azali koloba ete azali leader ya parti politique pe combattant pe opposant. Yango ete tozali koloba ete ebongi malamu ete tango moto azali koya ete mpona koyebisa na bakongolais ete ngai nazali leader ya opposition, ngai nazali opposant, ebongi malamu boyelaka biso bamakambo oyo ndenge nini bokoki kotalisa biso barealité, ndenge nini bokoki kosala mpo ete changement ya mboka ezala. Me mingi bazali koyela kaka bato barealité na ndenge ete bato mingi bazali kokanisa ete po ete lelo bapeple bandima bango il faut kaka baya na kombo ya Kabila ou bien Kabila bomaki bato ou bien Kabila asalaki boye ou bien Kabila moto mabe ou bien Kabila azali ndoki wana nde bazali kokanisa ete soki bayeli biso ba diaspora congolaise na ba histoire ya bongo bamoni ete biso nde tokondima facilement mpona koyoka bango. Bandeko babolingo soki ozali vrai leader ya opposition ezilingi koloba pe kaka teke soko oye na kombo ya o ngai nazali boye ou bien ngai nayebani na moto boye ou bien ngai nasalaka boye ou bien ngai nasalaki boye nde wana nde ezali facilité mpo ete biso bapeple congolais to ba diaspora congolaise tondima yo. Biso tokondima moto oyo akoya na mosala ya kitoko, moto oyo akoya kotalisa biso barealité ya makambo ya malamu oyo ndenge ezali kosalama na mboka na biso République démocratique du Congo. Wana nde tokotala maloba na ye mpe makanisi na ye tomoni ete moto oyo azali kotambusa soki topesi ye lelo Congo akotambusa biso na ndenge ya malamu. Lolenge moko kaka tolobaka ete totalisaka bino ba exemple mingi ndenge lelo tomonaka yango epa président Joseph Kabila ayeli biso système ete ya maloba moke misala ezali komonana, maloba meke misala ezali komonana. Yango nde oyo système oyo biso tolingi na mboka na biso République démocratique du Congo. Eloko toye koremarke epai ya Monsieur Moka epai na ye nde azali lokola mwasi maloba koloba mobali abongi kolobaloba boye te, mobali ebongi ete olobi moke ovandi me ye akomi kolobaloba makambo mingi pe ba makambo mosusu ezanga tina.
na banzi ete bato mosusu lelo bazali kokumisa kaka mese moka moto ya mayele français kitoko banini mais oui wana nyonso ezali malamu mais ebongi malamu kotala bomoto na ye ndenge nini azali kose comporter wana nde bokoya koyeba ete kiye monsieur moka. Monsieur moka azali moto oyo ndenge biso tosi todecortike bavideo na ye mpe totali makambo ebele azali moto oyo alingi koloba mingi pe azali moto oyo azali koloba bamakambo mpona nde kosala bato plaisir aza koloba makambo mosusu oyo ayebi ete akoki kokoka yango te mais azali koloba kaka mpona kosala peuple congolais plaisir wana nde ezali mabe mingi e surtout na ye moto azali mosali na nzambe oyo azali koloba ete ye nde ayebi liloba ya nzambe ye nde azali mosali na nzambe ezali malamu te ke moto oyo ayebi liloba ya nzambe oyo atambolaka na nkombo ya nzambe na monoko oyo azali koteya bato ozala moto ya kolobaloba ndenge balobaka ete piolo soko ozali moto ya piolo ezali malamu mingi te makambo ya kolobaloba mingi ezali mpona biso basi kasi ezali mpona mibali te mpona nini tolobi bongo bandeko babolingo tokolakisa bino sikoyo ete monsieur moka azali moto oyo azwi baprobleme mingi ezala na Londres kuna mpona nini parce ke azali moto oyo azali koya koloba bamaloba mpona kosala bato plaisir mais plaisir oyo azali kolinga ete mpo asala bato azali koyeba te ete wana ezali volonté ya nzambe te etant que homme de Dieu azali moto oyo ifa ayokaka mongongo ya nzambe ifa kota bondelaka mpe mingi mpo ayeba eloko nini oyo akoki koloba liboso ya bato tokotalisa bino ete bamakambo oyo monsieur moka asalaki oyo ezolakisa ete azali moto oyo asali ba erreur mingi ezali malamu te na ye moto amibengi mosali ya nzambe bandeko babolingo kaka biblia oyo soki otangi yango malamu ezali koloba ete ebongi malamu te yo moto obanda kokritike mokonzi na ye ya mboka na miso ya bato bible ezali kokritike yango mpe bible ezali kokondane yango mpe bible ezali kointerdire ke moto oyo azali kokritike mokonzi ya mboka na ye na miso ya bato ezali malamu mingi te mpona nini tolobi boye soki tolobi bongo mpo ete tomoni monsieur moka asali bamakambo ebele oyo alobilobi mpo ete apesa nde baopposant congolais to badiaspora congolaise ou bien bacombattant plaisir asala bango plaisir mpo ye akanisi ete na plaisir wana na maloba oyo ye akoloba nde bakondima ye facilement mais oyo nyonso tu mpe alobi bandimi ye facilement te nzambe akonfondre ye mpo ete atamboli na kati na baerreur mingi bandeko babolingo tokoyebisa bino eloko moko kaka ndenge nazali koloba ete soki ozali mosali na nzambe kolingaka te ke ntango ozali liboso ya bato kolakisa bato ete na influence moko onga nayebani na moto boye onga nayebani na George Bush onga nayebani na Obama ongai nayebani na moto boye ongai nasalaki baklasse boye kobanda kotalisa bato batitre na yo ya minene liboso ya bato mpo okanisi ete ntango ozali koloba bongo mpo ete okoconvaincre bato facilement kasi soki ozali na baide ya ndenge wana ezali malamu te mpo ete nzambe akobanda koconfondre yo ntango nyonso ndenge bauti koconfondre ye kuna na Londres epuis mosali na nzambe jamais ntango ozali kokende mpona koloba ete nakei mpona solola na bapeple ya mboka na ngai olobi ete olingi opose candidature kokende kosala baenveloppe mpona kokende kopesaka bato na kobombana ezali mpe malamu mingi te. Alors eloko nini oyo biso toye koremarke epai ya monsieur moka ntango aye na poto awa aye na influence moko tout d'abord influence na ye ezali nanu ya kotalisa na bato ndenge ayebani na ba Obama ayebani na bato minene wana nde ayebaki ete ezali première arme na ye oyo akokaki kofaire influencer nango ba diaspora congolaise to ba combattant oyo bazali awa libanda ya mboka
dede bandeko mosali na nzambe azali moto oyo te akoki kobanda koloba makambo pe kofinga bato to koloba n'importe quoi mpona kosepelisa bato maloba yango nini bandeko yo ozali leader politique olobi ete nzambe alakisaka yo makambo olobi ete omonaki makambo mpona président Joseph Kabila toboyi te tolobi ezali malamu mpo ete nzambe alakisaki yo bamakambo ya malamu mpona ete alakisaki yo makambo ya mabe mpona président na biso Joseph Kabila toyoki yango ndenge olobi ete omonaki ye akwei alali mpe makila ezali kotanga ezali mabe te ezali malamu me ntango oyebisi bato bamessage wana oyebisi bato mpo ete nzambe olobi ete nzambe arevelaki yo bon ntango yo okomi kozwa décision koloba na Joseph Kabila ete otika bokonzi longwa vanda pembeni koyebisa ye koloba bamakambo oke non sikoyo nasengi na yo te tika bokonzi zala na pembeni oza koloba makambo avec aisance nyonso tu mpo ete batie kamera liboso na yo mpona ntango mosusu kosala plaisir ya bana ya Londres alongwa na mboka vanda pembeni makambo ozali koloba me ali sikoyo okomituna eske nzambe nde moto atindaki yo mpo ete oyebisa na Joseph Kabila na message olobaki liboso ya kamera ke Joseph Kabila atika bokonzi avanda pembeni eske ezali nzambe nde moto apesaki yo autorisation mpo ete yo olobi ozali mosali na nzambe omonaki bamakambo ya Joseph Kabila mpe yango sikoyo ozali korekomande na ye atika bokonzi avanda pembeni nzambe nde moto atindaki yo mpo ete balobi ete nzambe nde moto azali na nguya ye nde moto azali kotia bakonzi nyonso tu ya mokili na ebonga mpe nzambe nde moto apesa Joseph Kabila esika oyo azali lelo yango lako tozali kotuna yo lokola yo ozwi le devant mpona koloba ete Joseph Kabila alongwa na ebonga avanda pembeni donc nzambe nde moto apesi yo message wana mpo ete oleka liboso ya bato liboso ya kamera mpo oloba babiloko wana to ezali kaka ozali koloba yango mpo opesa bapeuple congolais plaisir mpo ete bandima yo facilement na maloba oyo ozali koyela bango etanke un opposant na 2011 oyo olingi obima candidat mpo olingi opose na ndenge opose candidature na yo mpo ete bavote yo facilement